Comment ne faire asili? Impolitesse c'est foutre à côté na biso. Puis nous pas bénéficier la musique. Kofi appelle ça au valeur à yembi son orchestre na ye. Na moment ya les marquer comment que telenga. Finga ye. Faire yembo faire a finga Gilbert, vengele ka finga Dolph. Mais aventurier la diamba oyo, on a atteint la vision. Ya atteint la vision nani? Ya fali. Ce qu'il fallait à cette date n'a pas eu la défense arena. Ya tindi ba tu ko finga bolo ba ke biso peto ya mobondo. Mais est-ce qu'on a une vision ya kubeta te? Donc atteint la vision ya mutu mususu. Quand on a Gaulois, en fait, c'est ça. Qu'on dit mataka ko signer contrat na Sony. Mais frère azon nga affronter fali. OK frère c'est azaki ko tambola. Azana vision. Déjà frère aleka na mission avec azana ambition moko. On comprend? Ana ambition moko te. Alors que ko ça la future il a être ba au chai poids. Mais le comme OK 50 ans. On doit comprendre l'importance ya Royemba au featuring. C'est que a comme faible parce que alobaka que pour na ça la featuring, ceux qui na se sentir dans faible parce que actuellement dans trop fort. Salami. Comment ce qu'on dit matate nanda kuna c'est bon mais passer à la télé on est déformer information on est exact. Fallait maintenant on tel accord arena en 2020. Batumba mituka fallait les cas d'émission tala ba journaliste belé na marque tabozala kawana. Abanga nazo beta concert na Porto. Amatisa ki maman bakisa beaucoup. Quand maman a réveillé que non, maman la reine Yangola, concert à la qui fait maman la reine Angola. Maman a fait la kisa mu Congo. Ba kisa hémorroïde, ne pas te faire. Si quoi amatisa maman na comme ba to bengis papa faire répondre ba kisa na biso beaucoup lo ya nzoto. Et faire la quartier maman maloba. Comment dire a comment réveiller source ya concert. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindu. Une of les jeunes leaders de la Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Bonjour, bonsoir, nous allons être abonnés à Congo Promo Télévision. Très cher ami internaute, encore une fois de plus. Bonjour, bienvenue dans votre nouveau numéro. Quand vous vous abonnez massivement à Katia Congo Promo Télévision. Voilà, je suis Bélor Louzejo, votre présentatrice na Katia Congo Promo Télévision. Là, je dis bonjour à mon DG depuis Dallas, na Katia États-Unis, mais c'est Raf Ngindu. On sort en direct il y a Dallas, na Katia États-Unis. Merci beaucoup à mon cordeau, à ma caméra. Cédric, pourquoi pas me dire merci à Maïngi Mounakata Manbabi, président et reine, Nathalie Ballet, Missa Tadara Moko Chirac, Nakati Arène, le 7 et l'unique président et reine Nakata France. Voilà, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Epesi Solo, Babi, Epesi Solo, chroniqueur, warrior, oh le la Mambafali, Poupa, en même temps communicateur, dans un groupe qui est exclusif. Auto-partager les macabres sur les canaux internet. Mon cordon soit d'accord dans le coffre la image, l'internet n'est pas mon art. Et puis si solo tu venais déjà, je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, Bélor Louzejo. Après si votre news bon dans l'émission. Na Congo Promo Télévision. Congo Promo Télévision mbote malgré basala acharnement contre artiste et pas quelqu'un. Bato, namona bato balé kaka. Mais nga naza communicateur, il y a na F victime. Biso toza ba analyste, nga naza leader d'opinion mais toya pour défendre Fali parce qu'au fur et à mesure banguna ba po tebele batu ba ko soutenir il faut to bota tebele parce que tout le monde même na tribunal mutu abomi mutu mais ça dit que avocat moko abimiona à défendre yena donc ko tikate vu que musique ya Congo eza na maboko ya Fali na minito pour ko protéger patrimoine ya musique ya Congo normalement il faut ko protéger pe Fali. Donc, comme les dictateurs ont jour et nuit, et ça, quand il fallait que capé héritier à Komina, parce que à Komina, moto azana ngo mikolo, banguna pe babimie belé.
bato bakokoka succès wana te comme babima mpe ebele c'est que bawarrior il faut babima mpe ebele mpona kosoutenir Fally biso mpe totali nga mpe yeyo naosoutenir mpe héritier na bitumba oyo naomona bakutana nango. Donc je suis un leader d'opinion et puis naotambola toujours na droit chemin parce que biso toya na baanalyse réfléchie en fait analyse ya kofinga te mais réfléchie. Donc c'est un peu ça. Et puis solo tomoni Fally po tobeta concert na Zénith ya nai et puis ba concert ezala ti janvier okoloba. Mais eza ba date artiste po bayeba ke oza na succès oyembaka bien banze muno kangaka oza conquérant ya Fally mais faut sala pe ba même date wana. Est-ce que ozoma te ka pesa ba devoir na teza na province mais mon te ka pesa devoir muso abeti jeudi Marseille avec les gens abeti na Berlin akoti na bis mo weza teza na kati place ya kopanguseleza na kati place ya kosokoleza na kati place ya kosumbeza na kati mbeto eza na kati bis wana devoir oza leader yo oza leader mata pe na bis abo kende na concert ozomona standing bis na mabise bazwaki oza ba devoir na Berlin oui bakoloba eza na capitale na Allemagne mais eza pasi pour mona kongola la muka bozobeta na Berlin na Allemagne et pas en biso te fallait beta na Allemagne je crois que c'est la deuxième fois parce qu'il ne coulé pas betaka na Allemagne ba sera betaka na polo betaka pe na Allemagne donc azopesa ka ba devoir ezalaki ba province ba Allemagne siko mutu abonso ko beto protéger pour nani parce que banguna ba bimaka chaque jour on comprend belo batu mabe bazo bimaka pona kosala acharnement mais autre biloko biso to il faut to zo leçon to tirer leçon de na ba artiste mususu aosala ngo ndenge nini pourquoi banze mune ezokanga bomoni héritier tango akomi respect akomi ko reconnaître ma valeur omoni bitu bakomi parce que très impoli très impoli papa héritier asa très héritier bunda na boîte yemo ko héritier so be vanda robete le yo wanga ah ya vine hors musique quand tu es hors musique te ezaki mise na cadre musique yo ke na boîte bazo beta nze moi jibe obandi bitu c'est que mutatumbola ki te babeti ka banze busko le héritier pas comment avant na terrasse boy ba beta nzemba mutu mususu azobi na pe alobi héritier alobi ke ouvertement bino sko boyo ko changer biso malo alobi ouvertement ke mutu apesa goût ya musique Fally exactement que non apesi goût ya musique na sens bino il faut pas comprendre sens ni héritier alobi omoni goût ya kozala leader et puis ko créer nini babeka ngo nini ko créer ampleur la considération à niveau international c'est Fally so ba musicien mususu pesa bongo me ba on dit mate bango ba otinda nde ba finga so ba musicien mususu olie ba sala makambo na bango bazala pe na vision na bango héritier bomona ki achati scène de Paris a finga acha scène musicale acha sala muke boy na boy après on a malgré data muke mais data en Belgique bango na ba supporter na nini abeti quand akena concert na abeta ki ya VIP c'est-à-dire à haute marché selon vision na mais aventurier ya diamba oyo pona ata la vision ya ata la vision ya nani ya Fally ce qu'il fallait acheter date na Paris la Défense Arena ya tindi batu na bo finga bolo ba ke biso pe to ya mobondo mais est-ce que ozaki na vision ya kobeta te donc ata la vision ya mutu mususu ozomwana te ba mbi eza ba to kama na makanda que scène eza na que eza pena chaîne ya papa wana promo soki ya na ngana ba ndete bandikaka na chaîne na ye na télé pe na kei wana ba ngaba kanga cordon ozomwana c'est que il faut que tu aies la vision na yo ba tu bele ba soutenir en fait les femmes mawa sont des warriors après ça scène de livre bien la plus belle voix de l'Afrique te ayemba ka bien on peut pas que yemba bien hein il faut banzembu no ba ba yemba yango yo pozo yemba ba tu pe ba yebi yango comment ça fait-il batu oyo ra album ne peut dynastie beta ma c'est beti te soki beti soko na biso tangela di titre ba quelque chose ya yo na kosi est-ce que na kosi c'est que okoki maoka bongo c'est-à-dire que même batu bakote la kaye net bato bazo ko finga ba mama bato na ba TV wana bango bayebi même pas banzembu ya musicien na bango moko mais so bisi ba ba papa mama ba ba nyongo umene sila ka yango moko ba oyemba so ba ma Marlène ba ma Meide ba oyemba parce que n'entend pas titre ba novelas ba mai eza na ba de la République et pas fallu oya okuta ba Marlène ba 100e dossier mais bango soko tuni ba nga ba yebike comme oya ba la dynastie o tuna titre en termes o titangi yu oya na album titre en titangi yu za ba yebi omoni ko sala et salelu
pona na ya bien omoni mutu akota faire akota on la vision na ye faire etanga sako yemba pembeni moto azalaki te kaka baloba kamera ezalaka na matoyi azalaki na concurrence moko loyale première erreur asala émission première soin asala Karine Mokonzi émission pende boma ye bamo bato batimbelaka aza impoli nde wana siko aboya nanu bafeaturing na émission wana aza nanu tellement trop fort bafeaturing eza priorité na ye te parce que ayebi azalaki trop sire trop sire nde ebomaka omoni eloko ebomaka trop sire balo bayaka kaka vers omoni batam nga na kozala na solisako te mais osala likambo bien na okopie yo mais na affronte yo te mais frère azolinga affronte fali ok frère soko azalaki kotambola aza na vision déjà frère aleka na émission alobaki aza na ambition moko ocomprendre ana ambition moko te alobaki kosala featuring eza neti baotya ye poids mais lelo komi aoke 50 ans nde acomprendre importance ya koyemba bafeaturing c'est que akomi faible parce que alobaka ke mpo nasala featuring soki na se sentir naza faible parce que actuellement naza non trop fort esprit wenge na musique fallait aya na respect premier album abeta ba 100% lor abeta bakidja mfuka abeta bamio leseke omona déjà epesa ye lumière na niveau international c'est que azwa rumba na biso imposer yango mpe musique internationale oyeba 100% mieux de seke abite natala no banzembu culture na bango oyo ayembi ntango aotala wana lelo 207 abeta bakanja abeta mabele ocomprendre banzembo bongo soko ye epa musicien na biso wana aza nango te epa musicien ebele baa nango te ocomprendre c'est-à-dire ayebaki ke lelo naza susi wana vie na biso kester azaka nango nabimanda nzela na balabala boye mundele moko amoninga aolakisanga misapi wana congolais artiste net kester abate susi na ezalaka aleka mundele congolais te aolanda ye mpe baokanga bafoto lelo lobi tomoni na allemagne bato batondi plein bato batikalaki libanda mpona bato balobaka ke asalaki mpiaka mais pour votre information salle na berlin etondi bato mosusu batika libanda fali na ye kobima libanda alandi bato na salle tan concert mosusu émotionné abosani atikaki mwasi avelela ozosanti ndenge artiste alingabi so wana ntango balongo na allemagne baye donc bazotambola de pays à pays nyonso wana mpe eza lisusu promotion mpona stade de france mais kanga data lelo fere aotya fiche kaobeta na stade de france ya nini kuta otolongola yango nalobi te kasi azotambola na vision ya fali même petit fali azotambola aokopi petit fali ana vision mais aotambola na aokopie résultat ya fali te il faut kozala na vision mais kokopier résultat neti ye nayebi peut-être yo na osutuka lelo belo ayambi faci nga mpe nabika mpe nabi na oyamba faci yo moko oyebi ke faci misala aza nango siko nga na koyeba te ndenge ozwaki faci ndenge mpo oyamba ye oke nga nde fona tulo me osalaki ndenge mpo osala nini oyamba ye na biso okoma mpona simplifie yango bato mosusu basengako numero nanga belo osa ndenge mpo oyamba epeso parce que biso aoyamba boye azwi 12 na répondre na ngai te abela osala nini mpo oyamba epeso epeso ifo okende boye ifo okende boye ifo okende boye asenga moto te asenga ne mbongo te il faut kotambola bongo mais bato misusu comme ayambi epeso mpe na oyamba epeso obenga babi boye na yambi na ngai c'est ça ozokopana et puis c'est le crash na bino bawarrior ezaka ke po hérité lobaki vérité par rapport à famille na émission utakoleka mais eloko biso tozoluka bato nyonso basala eza ke reconnaître quand même moto a souffrir mpona kozongisa no musique na poto héritier est ce que elongoli héritier ki grand elongoli ki grand te elongoli ye eloko notre problème eza ke pourquoi kondima te parce que eloko esalami comment soki oyo kondima ta te na ndako na yo c'est bon mais passer à la télé oyo kodéformer information oyo eza exact faya batino na hôtel accord arena na 2020 batumba mituka fallait eleka na émission tala bajournaliste ebele na mark tabo azalaka wana aba nga nazobeta concert na poto abeta musicien moko tobotaka correspond bongona ke bamona neti ka bakoboma fali après moment fallait otya Paris la défense arena tie ING arena tie Ovo arena bakombataki
défense ya to mona ba refula ba misusu ne ba to comprendre musique ça nini ezongi na poto bato misusu malgré batiaki badata mike lor mbongo kendo beta fere kendo beta na didas malgré bapréservatif etikalaki kuna fere biso bayilo kanto beta oyo nani beta mutu na bango moko mutu alekaka alobati pas paroles est ce que ezanga te pas paroles ye moko mutu alobaki yango ozo comprendre belo musique esa nini ezongi na poto baya batie nga micro epe so mpona ndenge mona musique ezongi na poto bamisie bakoma obeta boetala wera kuta wabeta na grand paris na koloba te non fali mutu asala before musique esa nini ezonga si te fali parce que tokoma bato bafikini bakaraoke bashebibi awa oyo badimanche na bavip bapulma aire moko erate bamisie baozo bakashe ya mike bamiete bato misu fikini fali abete martyr ozo comprendre musique ezongi na poto parce que résultat ya bénéfice ya poto ya mbongo na ya kini eza ndenge moko soki héritier kuta un grand musicien ndimi kozala gaulois en fait eza kondima kaka kosigner contrat na soni ngai mpe un moment donné j'ai défendu Ferry mais nayeba na défendre deux fois na vie na nga émission nasalaka ntango namonaka bakana ondire bazwa ye te na francophonie naleka na émission oyo yambanga camarade no moko mokuse pa yambanga ozo comprendre na teta bato bato fali nde mutu basali sule kauka na zakle basali bazwa nani nasala analyse chance na leza bato te so boso bongo basala mabe faire ba contactaki na francophonie ok faire azaki na contact moko te Vivendi yebi faire te faire azaki na contact na mutu te si ye moko yako repesa mama Denise mutoki ya maki na pesa pam comment fali mutu alela matala na alela koyebisa baninga pasi lobi video fali na polo simple na mama Denise baoseka ya mutu bwaka mama Denise nyaker ata photo shooting eza te mama Denise motema ya Fati bakobengo na présence osola na langue nini atinda bato bafinga ndenge ngai susi na ngeza bagolwa baleka na te pe bafingaka soki na concert affaire egola utobeta na Angola amatisi muzeki ndingo afingi fali deux fois afinga bato nyonso ba deux fois est ce que eza dine vraiment ya musicien amatisa sa père to amatisa communicateur to porte parole na podium po porte parole na finga bamusicien mosusu to alese bamusicien mosusu fere biloko asalaka ezaka liso erreur te andezoba te na ndenge mabe te bato balimbisanga plate wana eza yoka mes aza zoba na biboye bato bayebi ke oyebi oyo musa asalaka na eza dépravation de mers na injure wana kaka depa so un artiste musicien oyo azoprétendre kozala éducateur ya masse s'il vous plaît ocomprendre omatisi mutu moko boye bayebi ke azofinga Pauline Fanny toyebi bato oyo azosadresse na bango ekosalema na musika faire ozala na musée ça ne dérange pas mais omatisi na podium wana olakisa biso bato baparent faire il est parent aussi donc ozolakisa na biso ke naza impoli mais impolitesse na nga nayebi comme naza mayele te naosala yango sikoyo ya buzoba faire n'est pas intelligent mais sikoyo nde yango wana même impolitesse na ye eyebimise na baerreur basiliki mpo babeta nani mpo na nini yokati bato basiliki mpo na acte kaka ya komatise na podium amatisaki mama bakisa bokoko ntango omona ye mama arevese ke non mama la reine ya Angola concert wana moto abetisaki fere mama la reine ya Angola te basala bakisa mokongo bakisa hémoroïde nde bato babetisa ye fere sikoyo amatisi ntango mama na komoloba tobengisi papa fere mpona bakisi na biso bokolomo ya nzoto fere akati ye mama o maloba mpo monike akomo revese source ya concert donc biso tokantiake peut-être ye moko fere ambesi nzoka akitaki ti na niveau na pourquoi tout ça pourquoi nabeta même date na fali ok bango bazalaki na bango bazali na vision ya kobeta déjà place wana bazali na vision depuis ata ba 8 mois passé 5 mois passé mais yo jour bango batia date yo créé date mwa boye si bakoko humilio epa moto bakisi ya bokoko akataki mama na maloba pourquoi musée polémique awa te podium wana ezaka sacré eza podium oyo yo ozoli ese la famille na yo mais bato bakoya kofinga na podium na yo te epuis bafinga baneloko epesa bato ebele kanda
non moni même faire ba mère ba faire écoute Kimaki mettre faire Kimaki batikana na musée mettre une na Kimaki mais ça une vraie personne yo musée ba betelier na lié ya concert à faire azi vraiment mbata ya musoni net n'a pas de attention na on nous a les kaboya na 3 personnes ont signé au bandal. Vous comprenez? C'est-à-dire musique est comme ya bongo te. Faire est entouré d'impolis, ba mal appris. Impolité ça on peut ya mayel était ba kizengi. Musicien au progresser d'elle. Et puis tu là bas to kota analyse solo ya Liverpool da fingi ya bama ya bama. Parce que là na Congo ben ça c'est toujours pour la musique. Aba to kota solo. Insensé. On a embrassé le. On est là on a fait na on a yété parce que mon ça. Faire ça lo ayebisa. Faire abi ayebisa. Yoso balobaka yoka. Faire aloba nyoso. Oyo batu na ye bayaka koloba na TV utaka ye moko afinga no asalela abenga wera bien jana afinga wera faire afinga kofi afinga pali mutu boso afinga pali PD c'est faire so batu na ye moko baleki na TV baye koloba melo ye mamu tasa ye bisa biso ezanga ngana mo na ye boso beza na wala mo succès on sili on ne faire asili impolitesse c'est fouta kate na biso ofinga papa biso na musique Kofi appelle ça au valeur à yembi son orchestre na ye. Na moment ya le marqué comment que telengana. Finga ye. Faire ye moko faire a finga JB vengele ka finga Dolph. A finga JB abi wa pena na pesa du mulu bali ya mboa a finga JB. Le loza yo quand ma grand ba muso ba soutenir fait ya tindika chakal a maweleki. Omoni mawa muso bosse ne tsaka ke muto asala imabe. Mais faire azon mérité bonheur parce que faire azan so ça meli biamba. Matulaye boke bolo azan aibi le rotala te mais ça fallait dire cette date ora n'a pas obeka on comprend mon il faut que zala la vision na yo on va ne faire asili ko sile o tika ka ma finga lisusu ya mama ba to wa finga pona ye artiste bien bisa va faire ça la population plaisir na nito a bien bela ki date mo wa de cette ligne dit et pas si magam Abimisi Balthazar bêtise mais il pas bien biso Balthazar on va asili comment ozo matcha mutu na podium on va dire que non aye ko finga yo zo player yo et moi faut ça semblant atana kizengi mais faut ça semblant belo et moi faut ça semblant tout côté un dossier c'est le scram aleki alobi na télévision que héritier il faut as concurrent les accords fabricants balinga teke ba warrior ba so c'est poids as la concurrent et faire rigola concurrent et faire rigola ba teso baby que ça rafali mais héritier fait mieux que fait actuellement même si on a la production na ba niveau album to vivre na kikalate na nombre ya album faire avec héritier na album la nombre de chansons composées faire avec héritier mais actuellement héritier asali premier album na retirada mi âge mi der on succès fou abeti album on chemin de la gloire yango kutu ndeye na makambo 3 albums nyoso la nadi ya mais fait bimisi 2 albums la nadi si volume 1 la bimisi volume 2 nyoso ya na succès plus de 41 chansons ya na 19 featuring ya tour de bébé héritier ba sinike la ko yembate héritier mona un homme prudent pour les mal de l'homme mona que album échec c'est Blana Mosaka ami en fait nini Fabregas bazo appuyer Blana faire azo appuyer Blana c'est le pas azo appuyer Blana pour héritier a ça la mieux que bango babanda na maison mère liboso na ye mais héritier a bénéficié de notre politesse pas na mo visa ya wer ya ngwana nde sali on comprend ya ngwana nde sali que héritier de do azala boy ce qui totali bien Fabregas a ça conquérir héritier de Sénégal. Toi tu es à niveau Fabregas a mis un album liboso héritier to boité. Dans la maison mère qui était le leader. Fabregas a un album na terrain héritier a lancé à bois qui BM. Héritier a le seul jeune quoi ça dit album et c'est que battement pression ça l'album. Ça l'orchestre batou. Héritier ça la bongo. Bato na maison mère déjà leader biloko na bato sala ko kala masavane de pitch malgré baki oyemba te ka golata bazaki déjà leader mais orchestre masavane de pitch parce que biloko na héritier de ce sala
à multiplier. On comprend? Parce que héritier, la même modimité, la même rente dans la fabrication. So que ça l'église, fabrication, on a pour tout héritier, on a des boussons, là il y a des boussons. Héritier niveau ya, fabrication niveau héritier, attends mon kété, ils avaient quoi que la mou. On comprend bien il y a des quoi que la mou, mais tout mécanisme côté la paix réalisation. Fabrication ça s'aligne. Même si on te met à scène musicale, tu peux remettre à scène musicale à aller par là. Ce qui est le médical, c'est ma belle, avec ta liberté. 6800 personnes. Tu vas saluer la analyse pour l'année. Pourquoi production pour est pas si macam? Il faut voir ta production, monsieur. Et votre production, monsieur, la Belgique. Héritier, ok, sous poteau. Tu es sur héritier. Héritier, on a un problème avec ça. Faut que ça soit refaire des affaires, faire ça. Qu'est-ce que va être héritier? Fali, ma soeur va dire, il n'a pas faire raison de ça. Parce que même la crédibilité, c'est-à-dire que Bango ne va pas s'aligner. Parce que yo roye bisanga mutabeti confère mon côté. Azele héritier cette date na matete, il y a pas que le chat date na matete. Le 2 janvier ba matete ba on bunda na kuna. C'est pas bunda na parce que héritier baba na matete mo ordinateur ça que beta kuna et fabricant que beta. Héritier ada soki OK, ngala vana na matete na ngufu. Soko ke na matete nyos. Héritier ana fabricant ana batuka na kunda. Na kunda bazaka na kanda na ya lia batu fort kuna kuma ni matepe so azana mwa batu na avenir na bango na kunda mama na bango sala na kuni on comprend so tu libia Eric Fabrice ana batu kana ngili kunda so ko bimi na prince kota ngili mana ana batu pe na oki koto mfuli brat koto mfu Fabrice si bataba yale tu na batu héritier batabi na file tu batu héritier kuma to uta kisensu ba oyabu bana kisensu ba kana kunona pe ba pekisa olukela bitu ba condamné à mort. Héritier azana la fan na commune nyoso. Ceux qui te na commune nyoso ya kin. Ceux qui ba à 100%. Héritier azana 90% ba fan fabrication azana 10 ou bien 5% ya ba fan. Bazana même au dimanche té. Moi ce que tu te me balé kaka ba komi balé total. On comprend? Bazana to compte na héritier to tena fabrication ça même au dimanche té. Bazana ndenge on sait que non, naza devant mutu mo boy. Ok, héritier va perdre un charisme et un leader pour comme à ta live pour qu'elle débatte. Ah, mais pour faire une angote. Moi, un mot de la fin et puis conseil na ba musicien au bok kende na ninga otenga ma. Te balanda lokolo fali godé le fombasia lo bakiti balanda lokolo fali. Ba copier résultat ya falité. Ba copier vision na yezanini. Baluka bayeba avant ya koya kofinga des fois ba copier vision eza nini on comprend vision ya fali eza nini pona a bénéficier na résultat ah yango peso biso to ba journaliste azoka mongo ndeni azoka ba sponsor ka ndenge nini na jote na kendanga na contacter na lati bango musala bongo batambola pe na vision batala vision na ye batala ka résultat te ya te ngana lungi na tongo na moni yo somi mutuka na binga pe do différence na mbongo ni méchanceté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et petit solo mabanga. Merci beaucoup à Yawili Moucheni. J'étais à Pakebo. Viens ma fête yangoyo. Wana na benga ngo kusir. Basaka na sur kota. Bidwa win semoul. Carton soso wana kutu ratakate. Wana ka ngana benga ngo ratakate vina ka code. Mais eloko ngo na zwaki yango nde tolia semaine au mobile. La semaine on a déjà aussi na. Parce que na ba fête bosika ko ya dix ngombe taba so ya wili musheni kutu kuna ratakate. Merci beaucoup à Nzeta Pakebo pour la nyonso te clôturer année au Rambote et puis te clôturer on a fondation Willy Musheni et puis bah, beaucoup de bénédictions belle on nous a bien consulté fondation Willy Musheni na sali bilan na bité vie oyo ayebi ko sunga so osungi bongo mo jouer loko ozo mbana ya sunga ka mazo zwate nzambe kaka ye kaka bipamboli ya nzambe donc bato boy il faut ko sambela rapport na bango batena biso ba code. Merci beaucoup à Glodine Bi les designers, merci beaucoup à Franck Mambwe et quand on a zwaki merci beaucoup à Pati Fundum Kota le directeur, merci beaucoup à Murphy Elonga Yaya Baleke Belé et Bingaba la PC Mbote l'homme le plus compliqué du monde et Bingaba la PC Mbote Junior Elonga la PC Mbote na Viena ngai Ridi Mupenda la PC Mbote Bisika Zali. Un grand merci à Junior Makanga de Bandal, un grand merci à John Manzaka, un grand merci à Enoch Fariala, Junior Makanga de Bandal, la fin de l'année, Ngoyo, Ngape Nazozela, John Manzaka Nazozela,
Enoch Fariala nazozela merci beaucoup na Beno. Merci beaucoup na président Chirac Mbanzangoy na kati ya reine na France président Chirac Mbanzangoy bali ba femme de l'année ya ngoyo. Dès lors vous avez bien quoi on va carton so biloko ekota na kati ndako esala bien. Pourquoi pas mayengi ngombo na kati Allemagne bali ba femme de l'année ya ngoyo photo fêter longo quoi. Eh bien na kati Allemagne on fêter ngap na kinda fona fêter. Merci beaucoup à mon DG depuis Dallas na kati États-Unis. Monsieur Rafinguindou, pourquoi pas dire merci à Cédric ma caméra, meilleur paix à mon DG Rafinguindou et puis na maman bana nyonso meilleur paix à vous. Bino batboza na kati ya Dallas na États-Unis. Quant à moi votre humble servante, Bella Ouzé, je se retrouve à la prochaine. Merci, bye bye. Oh, oui, Barbara, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.